Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage isailaka yo mingi okota telaka libanda mukie. Amen. Eza na lera buzobo to fana poto tela batu po age saka mine. Bando komina responsabilité ke kalate liwe eza. Ni na kosala pona tikina ta fisona duduli pa. Challenge ezanga. Na bonga te na défendre famille na longa ba ke tata zaki to mama awa ezangi na Congo. Ezangi. Tous les Congolais sont indiqués makama bato koyeba mingi koleka fina na ye. Na kobala ilo Congo te. Boko. Amen. Nzamba tipimela mutu tu vite. Biso to vivre. Kobonga et pona bilongi kozwa eza abiso nyonso. Mudu nyosa kozwa. Alobi na yo. Na mobola nana mutu zaka 100 francs. Ba sengi ya triomphal ba aveugle ba zorba 1000 miso aketanga zorba 30 000. Oui, ebele. C'est gazwa ki. Ce qui ya ko senga bazwa bongo ya kobimisa nzoto kozanga ndengeni. So kozangi le bifo zwa. Ma bena biso to kontaka na auto moyen na baninga ko lekopse moko to zwa kango bima muketo lelebe ebele. Ngapa pamba. O nyosa zwa alataka mabe makamisi komaka na famille. So ipo le kapia kama kasi boko sangana muto abonga. Na kotonga. Ah, oui bakati. Pia kele ki makasi. Pia kane za somo mtalia ki ye. Asala renya misa moriri pa lekisa kabande kuna tika la pa pamba. O sololi. O pa bonga deber. Po mona ki plus na mwende sala mukili. Amen. Ko bonga. Eranelo ko na critique nango kozanga pe critique nango pona ko sepela bien za na ngamba batu babonga. Amen. Oya bonga batonga ke na musika soko ye ba chanjaka langage po mutoko bimisa nyonso ye. Surtout ça. Batu nyonso okuta na nzela ko kela kama wate. Na lapa. O moteme ko tuta sunga. Kolo mukila ya atika boboto ndamba kenana misusa sundolebe ebele. Kolo bisoyi. Amen. Lion. Le pas. Vous comprenez? Non, là. Ba guépard, ba yana charisme. Ba benga mapo baliaka ba nyamo nzamba sala mais on baliaka matiti. Ba nyama na ti ba fana ba saka perenyo. Comment to konyo koma na bango biso to liaka matiti ba baliaka biso. Oui. Aussi c'est ça ni biso to makila moko rouge. Remarquez ba nyamo ba nyana po mona lion alia léopard kapasi. Na monate rare. Akoy ko lia mais rare. Bien rare. Les gens qui ont na zamba baliaka oyo nyama kokufa te. Soko moni fois doublé. Comprenez nga? Non là na pasta. Wana za ba race ya bato nzamba tia. Okoyo kwa na race ya lion te. Oyo na race ya léopard. Oyo na race ya léopard te, oyo na race. No pesa ka exemple bato baki. Nzambe nda programma. Soko ye likelelo ye fourmi oyo nzoko ye nani. E ayo te nzambe ninga tia. To ya pe muklina ba race nzamba tia mutu limite ya volume na ye. Ko bonga ebele bazwa. Ko yebana eza mukie. Et belle babonga ba ko somba ko yebana na ba musicien. Oui. Boakanga boakanga excès de royoka comme on télé ni mutango de ye yo ukamui. Mais le kumu ka landa oboy c'est pas de n'importe qui. Le kumu tikela ngonzela muke memo. Amen. Nzela le kumu eza lokola mafuta ko pakola. Ah. Mafuta ko pakola ce que tikali muke ba pakola kana makolo te etikala ka ya elongi. Nzoto na elongi baboyani te maka ye to pesa longi faire penda mona na ba tu poto zo mbote. Amen. Bilamba to robata mana piaka to lata to sokolite ba koyeba te c'est comme bilamba za kananda ko to poende ba ta quartier ba moni mbumbe bimi awa elongi ngana mafuta po mutu to ko mona pesa ke mutu za malam qui c'est le coup ezaka kilo le quoi bassin ko de yambongo ezaka kopo to sibigile landi c'est ça et bele nana balabalo ata 10 bazwa koyeba na ipona bilongi. Amen. Biso bata mame mamu nza masala grâce to zalia to bima. Donc il faut faire attention. Ah. Maman n'a pas ce conseil. Côté to ko tambola to yebi to zana ba varo batala kayo. Na mona nko. Moindre erreur ko tika lisolo sa oyeba. Conseil gratuit. Pasta boni. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable pendant la découvrir bio herbe de cacao na komi fa. Sika boy. Oui. O ebi milo esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontade. Ya ko remontade penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga ça. Pasta ndenge za boy pa bana mibali. Esukola barin. Ezong ça force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'a raté à sucre na kata nzoto.
tika etraitaka biloko ebele bio herbe cacao oyo namona mona te eza na batraitement ebele epana biso basi edebouchaka batrompe esalaka mpe ke sucre limie kaka biloko ezosala na kati ya mobali na mwasi mpe biso oui barègle douloureuse koniata nga na mela yango ntongo pokwa nauti mosala naza nango eti biso bata biro bo seke ozadi adoyani nango bandaka makala yango papa toujours en forme toujours papa chindenge nini awa watintuka obatama na kati ya bio herbe cacao vraiment balandi ya Congo partout na monde omoni secret kopesa nzoto kolongono mobali o mwasi azoreklama kaka nti okomini bambanda libanda otika bio herbe cacao olanda bilandalanda biso bato basiko tomelaka secret chaque fois mpona misu tout yango bio herbe kapasi alobia badouleur ya libumwa babavanti bawapi na barin nyonso circulation sanguine nyonso bien etraitaka mpena makilo ezocircule makasi bien oyo akoyoka biso AVC yoka makambo yango nde ezotraite yango base livraison mpe eza partout na Irlande et puis na Angleterre. En tout cas, le problème de nous est résolu. Maman Angèle Azar, on a déjà. Numéro na Ezali plus 44 079 32 41 37 43. Voilà le numéro de Maman Angèle pour la voiture en Irlande et puis en Angleterre. Monde entier. Partout dans le monde. Aux en Brazza. Ba numéro to okoma. Aux en Irlande. Aux en États-Unis. Aux Capache télévision, merci d'avoir Obazolanda Bisso, Boza ébélé partout. Bolingra Bisso, Bozo partager les éléments à Bisso, Bozolanda vraiment maté à 2025, les autres qui est vraiment bien. Barob est disponible, Nabao Nyos, Badingi Balata Barob Yakitoko, le Kolanga est disponible. Boni qui est pour son bondi, bongi, ma casse grâce à Carilla, ma fout à la zone par la micro, est vraiment Kitoko et puis disponible pour la maman sur tout type de peau et ça appelle Kitoko yango ndemnaza nango partenaire nanga olingi Carilla et le moula ba noir awa ba mo e betaka ba couche ya noir en tout cas et ça là vraiment bien micro naza chez Carilla obenga na otindela yo numéro na bango merci d'abord nous sommes là biso partout au monde tout moni Nicolas Bisso Doudou atika kibiso ya zaiko langa tout le monde qui passe Écosse et à quartier latin à autre côté Kabiso tout le monde Francis Kakonde journaliste et antenne A Yaya ya Marilyn P on dira Bella qui en tout cas fort tragédie matanga o eza et belé tout le monde qui segé mignon maniata pelobi et bimbenaye et ya qui comment qui déjà à Kinshasa ils sont à l'hôpital il y a cinquantenaire en tout cas la congolais P BCBG Mobimba il est là qui segé mignon maniata en tout cas matanga nani en 2025 on est bandé bakei en 2024 peut bakei belé pasta boni kitoko kabash bandimi bazana matanga on a quand même ebembe ya seke lobby ndenge yaki bon na taille ndenge yaki te mais mama bidoka ndena mona kina sango bon c'est normal enveloppe pe na nzoto c'est normal kabash elo mo ka musakote amen ko kama nyi sokutira mukilité amen mona ke tiozo kende poko mampako mona makambo ebele koko nyoso kokuta na ya bonga tote makamba mona soka expliquer ko piquer crise tika bon ndimanga na epsa ki o makanisi ya muto eleki mukili na munene makanisi ya muto eleki mukili na munene na ndeni pastor mais na ebisi yoti makanisi eleki mukili na munene moni mukili bato bakompanaka te kapache mukili eza lokola basinga mukili eza misisa yoka kurwa na Hollande misisa soko pikoli ezaka nyonso milai moko te omona moko mwa munene mulai misusu ya pembeni okomona mike soko néglige ya nde mutaka tanto na manga si okomona mulai makasi enda temisaka nzete ata mopepe ye kweya te oyo ezaka pembeni basala garde fou mpo bapikle ye rôle na rôle eza na kanga amen yokanga très bien Hollande vie eza simple ndenge nzambe atyelela ebima kaka na biso bao tala tokomisa vie kaka mpo toluka kokomplike
Capable soko ye mukidi ko lukaka to prouver bato. OK. On a conseil numéro 1. Amen. Lukaka o défendre yo libosa bato soki age koli po longwa na so na ko dépendaka na ko senga. Amen. O bongo bonga te ko senga sila te. Okoleka mbongo me ko senga lisungia makamusu pesa. Conseil toli boye na belisi mwana mbongo eza menani ba biloko na tout. Amen. Likamuse comme le bolibala boye fono ka toli po mutemeki ekita. Chaque mutu na via saka na para makamuluko a tiroir ya nzoto. Tika boy. Yokanga. Bibembe soki tokutani po totala koyaka na esprit kotaka baninga nde bayete ndoko yepo botaso bokokai na bilamba. Ah. Kosala kango te. OK. Vraiment ku feriso kai matanga ataka tricot to mo ndenge mapesa ko latango. Abakse biloke be di kolo te wana za ba fitilité wana souci matanga te. Yokanga. Membre à famille mutune propre. Soko yene loko moka di kolo ya griffe bola kisa oeliete. L'air a dit qu'on va sommer le titre na qui me conduit à pembe na mona mobutu alela ya na ya bossa na kata mona mukonzi mboka. Oui. C'est rikonga kufaka. Maman na balette ba chiffre. OK. Otali Congo la télé mais zole la kati salime akokite et longwe titre nki bokonzi na kufeli ndeko lokola batunyo nyonso. Kolela wana ya souci ya peut-être no bomengo te pembe. Amen. Yo zole la mutu na propre famille de ko camarade yana ba grifa kitoko souci za to ndiro za complice. Et ça en est bon ouais. Mangam na oloba. Au solo liko. Zo peso ba définition ko yeba makambo. Non nanda. Nabi mama be me boyoka. Capache. Nazo ba no clair. Pastor. To critica matanga baninga ponga mbiza yote. OK. Kufela mutu na sincérité. Au moment où on déplacer ko la taba zo filmer ko la caméra te. Oui. O zo ta ko mba mutu na chombo te. Téléphone ko tu ba yi bo kipe ta te za cher. Ngambo associé mutu kufela li elekinyo so sana ngona kilo. Amen. O zo kanisa na ko chela e wapi bo mengo ni ko pile mutu to zaki na yake libela ko mona na kate. Amen. Soko mona zo le na ba tendance na ba charisme na ba nini bo lokuta. E fande la kicha matanga na bisaki yo. E bembo ko sana ngo mama na ebite ba do décortiquer ni. Ebele basaka na mutu ebembe bakolela soko tena musoko konti soko alamuka kutuna bango oya afandi na kwene tikalma soki pete soki alamuka kutuna nde ye osolo la kiko mutasolo ye wana osebete masolo yango wana ebele bakoya pona publicité ba mona ngande tokowela soki ni bibembe msoko mona zano na morgue kuna de anda ko bapanzi nyonso na mona tozwa yokanga très bien non landa papa kolo eloko soka zana souci ebembe lokolo ebembe zana na mbangu to baolela akota biloko ndeko atikite souci neka na bungisi ouais mama totika profit na bibemba moi te profit comme makasi na bibemba batu makasi ata oyeba na tina 100 na likambo souci saka lokolo les yeux ya solo OK capable non landa mukolo enterrement suka ba we on dirait ba yebaka oui soko katika motema ba oke ba maman mutabomi et ça va bongo so betoli solo o timbela tous les dossiers on a commis na misu 4 5 6 o timbela sa mai ndengeza o zele flo koti na sa mai lokola mbiso comme ki parto zokeni o pumbele tina mapato komi pepele yo makam na loba bato batimbela biloko bato kota na deuxième misu ko funga na ndenga molimo ko ba mona clair o ceux qui bazong balba ko to l'équipe na misu mine OK so comprendre non Hollanda et ça na opération monsieur docteur basala ka soko tela zana niveau classe à féliciter a bâtir le moko be côté connaissance à 4e niveau on a biso ba série biloko na eza ndenge basala nzambe monsieur nzamba bena ba likolo botosi ya max dimension moko likolo so ka termine bosa bataso mona makambo bino bozo mona te on a oloba les gens à tous les deux côtés Satan yebi yango nzambe pa yebi so na mokili mingi batiliza ka Satan ba kosela nzambe na yoba makam na okenda Hollanda Capache on a ba pona ko pesa son moté pona ko laksaka ke ko briller betapité amen amen et loko atatu lobiti na 100 ikoyoka makati ba yoka ate Capache nazo betre basu maté ya moko pete nazo landa boko bambela batu musu ba lié na lobite ke bango nyonso nazo beta lisola biso nyonso ouais oya yebana ebembe kufaka na famille na ye abimaka mobomi makasi oye boye bate soko yebana ebembe kufa zo lenga bandeko ata batangi to zo banga kaso ba monika bakopotanga pamba o nyonso azwa alataka mabe makamisi komaka na famille soki po leka pia kama makasi boko sangana muto abonga
na kotonga oui bakati piakele ki makasi piakane eza somo mtalia ki ye asala renya misa moriri pa lekisa kabande kuna tika la pamba au sololi o pa bonga deber po mona ki plus na mwende sala mukili amen ko bonga eranelo ko na critique nango ko zanga pe critique nango pona ko sepela bien zana ngamba batu babonga amen oya bonga batonga ke na musika soko yeba chanja langage po mto binsa nyoso ye ça va bongo batonga na musika tango ya tiki soko ya taba yebi ofanda nyoso ko papa ko seka abi ke ndo pesa solution de kambwango yelo za moso e place mo na nye batiki babare soko baluki tiki 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 soko zongi tui oui ndenge baza ok yango nazo pesa conseil yaka na charisme o banyamo nzamba pesa lukumu na zamba bazwa ndeni pastor lion leopard soko zo comprendre non landa ba guépard ba na charisme ba benga mapo baliaka banyamo nzamba sala mais on baliaka matiti banyama nati bafana basaka pe réunion comment to konyo koma na bango biso to liaka matiti bango baliaka biso oui aussi c'est ça ni biso to makila moko rouge remarquez banyamo banyana po mona lion alia léopard kapasi na mona te rare akoyi ko lia mais rare no bien rare ezana banyama msu na zamba baliaka oyo nyama kokufa te soko moni fois doublé comprendre nga non la pasteur wana za ba race ya bato benzamba tia okoyo kwa na race ya lion te oyo na race ya léopard oyo na race ya léopard te oyo na race no pesa ka exemple bato bate nzambe nda programma soko ye likelelo ye fourmi oyo nzoko ye nani e ayo te nzambe ninga tia to ya pe mukili na ba race nzamba tia mutu limite volume na ye kapasi na goza pembe na leader lingama na ndenge leader alingi yo yo tobeta kama solo oui eza na église eza na mokili na eza na mosala boye soki okomi ke na sala tu leader nganga makasi koleka baninga okende kokota na place ba kopesa bikila ponga ngabo ya condition nyonso tout soko yepa na ye na oya kokokata kondima ataka ngoro ko atante soko ke simbelo merci soko simbite bela liboma suki saka bolingo na place ba pièce na mutu acho na place wana OK po ba leader mingi balati bangambo ya lingi yo na bosembo yo ke pembe na tolo yo kokomi na ye sala boy ba leader misusu ba benga mateo ke ndoko sala eloko moko pe intoxiqué ye OK makilo ko tout ata yebite tensel ko yo ko son solo retour les arabongo kala la plupart ba leader banda ba sala même orchestre ti lelo bango ba sala mais to kuta ba ona luenge ndenya saka na basi bela bela ka sidate ndenya sala ka bena bete mais o ba yaka na orchestre tala bango ba kenda ka suka danger makasi oye ko jembe na succès leader c'est ça kasi ko ko kita ko kende kizunguzungu soko kufate carrière sila adinda leader ti lelo azali afinga makamingi meti lelo azali boyaka boza mu pepe bokenda no bo ti bokweyaka na ko ba resira c'est ba to saka ndenge coaching à vie mama amen on a le baso yoka moyo ki yango na penza mususu pe lokoso surtout ya lokoso ndebele apache ko zaka lokoso te amen na makambete eloko amutu amen e sala be pesa wana pesa sala be zongisa na le belo masolo kitoko kapasi amen na makamzu to mona pamba ne bema makamba minene amen kapasi na le belo polele nazoka papa konuna nzambe ndi alingaka amen mais to tika na nzela po to mi cd okoki komi cd nzamba tcheko nazana ba petit nanga ko bazaki na quartier petit moko be bayokana bateka lopango chez bango faire kufana mer aboya oui petit na boya bandi ko kende ba commerce na nzela maya comme ko sambela to bise petit sambela ko bazoli ko ba famille bateka loko boy prier petit ko ko prier capage ay ko salaire c'est de soka saki ne on ba ki nzeme pa petit akufa tika ma papa kana place awa mai moko soko tali oyo ko sukata na loketu me yakenda libela bayana bilamba na baketi na ba sentir mutamona ate mama ngana zana ba master oto sala voyage na njela bandundu na petit na ngasa chilo na États-Unis ana ba boso ko yukinga ko ba isa vérité to teme ngba matsabiso na kami moko pake ndesko ti kikwiti dès que me télé me ba majuris to yeko kota na ya sima ye na ya liboso ye nani Gérard Bibokota na oya ngali boso to ye to bandi ko mata poto kota basodo bazaka na mboka wana baeka ba petit biloko ba petit a noro
boke na kikuta boki tana kamebo sana ya sima to kamwe pona ni te boza na ya sima po bango bana liboso ni boza na ya sima ça la bien to zita tenga na petit nanga to kita to mata ya sima e bando même ba karto ba tono bani tant que to démarrer na ngomba kabuba po kita wana camion to ngato mata o basela ba kitaki biso to sala kata 5 minutes za kolonga pa kamane shita e baluke be o to mona kana ba mutunga kapash ba dega tika boy na minute ba kitisi ba na zolo belo serie makamanga na mona OK to na ba kanga na biso ba photo ba bito bixi milimo ba vraiment ba témoignage frère Hermoko yo kaka et c'est important hein mutumso ebita ko pesa message ya danger oyo ki olongwe amen makamusi pesa on ko zaka yo kaka ko s'appelle yoka yokate oyo ki analyser très bien amen makambo etali vie oyo moko zo sentir na kati koyoka mutute mama wana fando magoigo ya suka tika boy intuition mutunde tindaka nzela ko kende ko zwali pa e yaka na nzela malamu te amen na ibitra mino pe na zongela yana ebele pe bako na rond point balika na humiliation litio nzamba permettre pour atika bango na distraction basi ko loko ko ina perte nzoko na suka la bombele loko ko ende suba bango au solo di papa ça comprendre yangwa ezana batu union sur na famille nzamba alexa bon loko ba sacrifice bima loko la mbeka pour aider baninga ça comprendre yango moni so nzamba ponyo na nzela wana apimela mutu classe malunga so ka pese o classe mo kozakana ba fond femo ko batu mona kaneti ba oseka seka mais bombelo makamusu suneti te mais so pesa solution na bato ba mona ti ba koka me bazanga ngoyo koki amen yangwa la penza ça comprendre makamusu yangwa la penza yangwa na so zongela lokumu tikela ngo nzela muke memo amen nzela lokumu eza lokola mafuta ko pakola mafuta ko pakola soki tikali muke ba pakola kana makolo te etikala ka ya elongi nzoto na elongi baboyani te maka ye to pesa longi faire penda mona na kana ba poto zo mbote amen bilamba to kobata mana piaka to lata to sokolite ba koyeba te c'est comme bilamba za kana ndako tikali to pende bata quartier ba moni mbumbe bimi awa elongi ngana mafuta po mutu to ko mona pesa ke mutu za malamu maboka profita kana mafuta elongi po ko pesa ka mbote tikana ngo pa na maboko yango pena walo kumu lokumu ezaka mafuta ko pakola soki kali muke etikala ka elongi ko bonga ebele bazwa ko yebana eza muke ebele babonga ba ko somba ko yebana na ba musicien oui bwakanga excès de royoka ko mokona tele ni mutango de yeyo ukamui mais lokumu ka elanda oboy c'est pas de n'importe qui challenger mama tuna batu bakenda qui c'est lokumu ezaka kilo ko bassin ko leka yambongo ezaka kopo otosi bigile landi c'est ça ebele nana balabalo ata 10 bazwa koyebana ipona bilongi amen biso bata mame mama nza masala grâce to zalia tobima donc il faut faire attention mama nazo pesa conseil côté to ko tambola to yebi to zana ba varo batalaka yo na mona nko moindre erreur kotika lisolo sa oyeba conseil gratuit soko so yebani saka lokola ko sala wese ya nyao alingaka ba mona te soka sisazi azipi tomona kanya mabe pourquoi na to kanga zolo moite mais nyem ta pesa biso bonheur na sani tanga saka solo kitoko pa bebe ko leka kuna tika boy soko yininye inaso soso na sani to lula solo na supu soka koti na nzoto ko sala démortisation olingi okola tika baluka na libuma pesa chance déjà naenda ke na kobima na simo kangele ezo zolo komi ennemi ona sani mutu malamu yeyo tshela musina munene ya munene ekoma na zolo na wesoka okangi zolo mama eko bima ennemi na suka pesa ba kotikela o santé c'est ça mama obimi ennemi yoka makamtolo ba oseki naseki ona alo bana makambo yo okende pete kapage oseka na temps nazobetaka lisolo ya baliwa oyo surtout mikolo natali ndongo mosusu nakosaka na piscine akei kaka boye nazojuge ebembe te nazojuge bato te totambola nekenge amen kapage nazopesa conseil mikolo oyo nyonso tokuti a partir na ba 40 likolo soko omoni azovivre ata bonga te ayebi ndenge azotambola nzambe ye amen
yo yesi mozana ba 17 20 21 24 ans comme na 30 ans souci a vini ozana ngoli kolo ko de papa aboti yo moi kasi papa kuto aboti bino boza 4 sala tout bokola a s'inquiéter na rien au moins nga bunda so ka jeune suki boza pe na ndako te boza ba locataire mais papa c'est perana moi si que to bota ba bana moi te yo yesi ma oroto sa yasha mukili ndenge eza wona liko birili tatu mabe makasi o quartier on va faire prouver ba bango pas pouvoir na ko liko ko prouver te suki na ba sanduku na valere koka o ko soni sa famille pamba ko soni sa bande ko no pamba moi te mama na so ba no polele tambola ne kengi ngai na pesa nga bikila na yana mutute famille na nga bosi la so na jibo ko sepela so za muke na bateli nga na mosi na bana nga bayaki na nga ndenge boyaki papa biso bayaki ne pe na papa na ye jamais ko kabisa nga ke papa biso azongisa ki yeye te papa pe na ko pesa nga na moni so na zuite tika nga na kende so botangi ko kinga pe na bakisa kende o sololi nga na bota pona tira moni likete kombe ko tika la pana yo na ko sande ko kola malamu poza na identité bien o pona métier na etalinga te na ko ponela ka mwana métier te na ko zande na société tanga tango ko kola maelo ko pona métier yo moko yalo na mwana za mabe mango pona mwana métier te koma pona yonde na komi bo o comme ça mwana arriva la muki o tindela makambo mwana ngina baninga po ba bonga o métier na été o dindisi mama parce que c'est ça ko nyata te ngana mona mutu mona ketikele montre la discours changer nga pili masolo abetela nga posa na tika métier ngana ko mo bongfere montre a consona ben mwena métier na bala mwasi nanga tozana bana carte na zakana di vulu moteli ba meto kufa kufa na zo bambo scientifique leke no abeti masolo ebeli azakana ba pensi moko ya mike kota ka biso ba visa mo mama betanga masolo carte posa na seke lobi na ko pe na mesa ngana chana ko ma partenaire yo kama kama ba visa miki otimbe ona alo ba wana pona e métier na suki wana mokina yango wana otimbe lije ko pesa infoti te ko pumbwe ya libanki na ko pumbwe ya mwano nyonso ko pumbwe mais tomona ka aigle le kinyo nyonso e bango to batika ma ndeke moko ta mi pesa faute na mona li punga silika te pondeke makasa pumba ko le kai ona betelo ba presfi kapash ba nyoka nyonso batambola na se mais tambola ba nyoka saka différent chaque nyoka saka na démarche na ye mais bango to mi kongona mabele mama tika we pasta nguma etamboli na ye vipere etamboli na ye misu bakendaka me mipanzi namoni nazo betelo masolo yo comme ça kenda kwa singa ça bouger yo kanga nyo comme ça tellement kwa singa cobra musu sa saka mi pungwe nyo kwa ndeke ça mapapu mais soka pungwe koleka soso tika we pasta nazo betelo ba alandio ya kopumbwa so na kosi tika we nazo betelo ba makamu mbisa pumbwe nyoka pa pumbwe mama yana mambisi msu na mai patonda be fali anyamweza na nzete tiwa pa azana mai atalibe sota bima kia kangia songi tubu mbisi yo kama kamuna alo ba mokili ndenge nzamba tia na yebisi yo toko tika ko comprendre mukilité salela paro yo kokoka amen lula makambo sala ka pesa ngo valeur bombo na raison amen soko ye mukilozo sala a luli be danger na ko tato na kande to luka to ba position ngeza wapi soko moni position vanda linga ko monsieur ko ya one zaka titulaire ezo bakse ba ko monsieur soko boutique na bandaki na sardine boti banane ata na sali chambre fête no tika boutique te ya on de faux de départ non tika boutique te fond de départ fond de départ o solo di papa koyaka pene sikate okoma rival ko le loko ndeni obengi ngana na musana yo ozingo futeranga libosa batata bakumisinga tina 100 devait fona yo kako yo lobi amen ezateke libosa batu yo lobi tena saka makampo lokum nange mata talaka to tena pasi beto bina batala nga ko le kabi me ko lo keso tininga na bima te babe na mutemo ko lobani abandi o meka bandi boto lo kes ebele ba ebate esengwa te le kiti kala na sa muto abenga yo ezaka bongo e papa so yo kinga eloko ekosi Congo ekoma ngam na ye metana kapash mukili andenge amen na yebisaki bino efandeli esonaka ovaina musika me bato bayebi ka faina orgueil olobi te me kovandela no efundi afaina humilité afaina orgueil talaka soko fando zima moko che makolo boye bandonisa makolo papa
amusaka ki orgueilleux ye talaka oyo fani mama otie maboko bozo fanda zo tala boye na humilité ye olobelo côté mon asana humilité makasi boye olobi te me fande no efundi kiti moko ba position différent to fandela kiti moko ba position mama yo kama kambo yo olingi okoma na rond point yo ka mingi côté li peso bima mama ata za mwana muke soka futa ka yombongo zo pesero zo libanda poso lokumu e pa na bima zoba yoka kura se nazolanda papa mindele nde ba bilwa oyo yango ba pusa vili boso biso to zaka soko ne bandiro ko to sa soko bandiko zo olingo changer alo bano a olobi be lokwa bo mesena ki bokutana ki na fête bo sekia yambi yo moni yenso pa pamba osololi to zakina mo konziti kana makamozelo ba wana kapashi eloko ebomisa maka ebele ya mibale eloko kwesa mabala ya yango wapi pasta kana loba ko tala sakana mobali ko sakana libala te ndeni pasta loka cour cour mo ndika sakana na mobali ko sakana libala te bitinda mwasi na libala na mobalo ya linga aizitaka nango tata zobela Bon, bala mona loba. Soko cheka tembe tala démarrer la manœuvre, je me tiens à titulaire. OK. Yami balé. Soko lioza na position na vie ba peso valeur. Lukabu boulot. Surtout ça. Soko za na copto commerçante appui. Mobala ndo gangilo na tendresse na sakai na raté ko to ko kende fond eza. Soko za bilela la pendo za ko ta mobile ko nyoka zo la fufu na poka 17h. Ma dudu ele ni zo tuno kwa mwana kende classe. Mobile soka mwana ko monelo makasi asambusio obazaka soka ye aktemina kwa barabara zo bono do bisimo kwa ntongi bando se sabafi ya pembe ezana ni ko mabia bozo ka moko zaka wana mwasi na bengo te pape bazaka mingi bempoli makasi ora peso valeur mama bana 4 lingana musika pazo sana bashera pe ya pembe or ko kwa na batu botonge bango bazebele yoka kuro mobile mami chote yem ta ki pesa ko moi ando le ko atiola kai atosa kai te ana respecte mobile na ye na sima basi batikala kana ngamba ko yoka ko mibende babima kana tongo soko moni masa kangi bisaka kimi mama kima kapo na mbongo te oya yo valeur ko honorer mutu eliki bomengo to ko kutana ndako amen Maman, surtout basi balingaka moi esengwa maloba. C'est ça. Pesa e kilo no pango bovandi. Honoraka e mama bana. Ozo bela avec tendresse. Libo so batutikela ka valeur. Azape na droit gangela yo poza moi si na yo. Yo lokolo tanga masi atanga tele comme ke tana lokota e musika. Ah dudu e. Makambo. Osololi. Nante so so comprendre. Non là papa. Mi bali wana mi bazaka na ekolo moko be bango moko ba yebi. Na bi be ekolo ngo. Tika. Soto le but memi ngam. Te tolo bakana ndenge ya to bongisa Congo pardon. Vraiment. Soto bongisi Congo kene musika. Makasi. Je te dis Satan kanga Congo te ngana tiaka tembe na Satan. Mama ngam ko to utana Satan apesa pena mbote. Ba yo yeba ki pesa. Na kokayo te. Challenger les gars. Na ba na polele. Na beta ba calcul nzoto yango ngeza na point faible kwa masumu. Nzoto za na tendance masumu. Deni na loba na pepe na loba to ba ko te pas passer de nesi ba sango ba pesa bikila ba bala kate so ba namgi na tombo fo e yanduka so ke yanduki te se ka so bela fa ke dans hôpital ma ke to ko sale lango te mo ba ni surtout na 5h faites l'élément so ko sa mo ba na 5h fait la muka ezo kwa hymne national nzoto nana tika boy 5h rebeti 5h mo ba na ta so salo bité yo moko yo kango ça ko kimisi pongi sali au drapeau Sotan la partenaire azate a nazong sango. Bono kuma na tombo bengela nga ya zonga ko appel téléphone ezo sonner muta ko yamba azate. Comment appel phonique? Mama yo kanga. Yango bena pasta. Yo kama kamna alo. Ndika yango ara. Tala, tote abina bolele tala naza clair. C'est ça, clair. On ngaba bombela bino. C'est ça. Maman, basi nde basana bango s'en fout. Maman s'en fout. Bino s'en fout. Mais ba pakate. Yo saka se place mbongo ekota ka iza ofandi même ba pose comme ya koluka oyebi biso pena mobilité mobile moi moko mbale jamais pourquoi moi sina mobile ba bala ni so basalika inane mobile me ko kwa kabina masi songa chez bino dege yaka na moko
batterie ou un magasin c'est que ça l'élite ça kakana manina ce que batia na mutu que tamboli 3 jours ce que PM il faut maintenir c'est le bé et beba il faut les canards rodage pour monter zonga au so message na moto cool sérieux ngona o banda bakamwana ya mami pa kenda lingate na quartier za kazo moko na komi otimbelige ta mort ne komi difficile taxi e boulaka na camion personnel soit monter les acadis différents so ezana ba raso nzamba cha ba ya lokwa ba rescapé il va rescapé oza mwasi moza na tendance aba race ya yonde privilège na cop makasi wana biso parce que basi on a baza mingi te so kuté na mwasi aboy grâce sur grâce tika boy pas ça je te dis devant Dieu Bible ndé lobby OK mama ko kuta na moto difficulté za zo balola li papa ya pesa papa kilo ba mingi te te bazate okokota na ba famille ba le kambongo soka kuya ka mwasi mabe mbongo mobali fête entrée moko habité soka moni 100 soso 4 nzungu ndire ba drum ngagela la te obenga batu musika lokwa sa si fête à réunion ba ko lia boza wapi boya bale sila kana na zebsa yo batika kana masola nostalgie obiloko na soko yelelo ekenge batu basela ko papa na sopo ba wata yo kongo ko lelo boye biso batu yelelo ko banda ba 85 nona titi lelo ekenge frère comment makasi keba frère mais comment makasi entraité moyen entrer là ba tu n'importe qui te et bon so ke be calé capable ne be tolo di solo o solo di papa ko kanga mvula batebele ba ko kanga ngo mais ko betisa ce que bandi pour kangisa capable etika mingi berosion. C'est ça. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau, tout en la gardant éclatante et uniforme. De beauté et arrête beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gam oyo ata bébé en pakola bafuta na biso pe. Kitoko. Ba o balingaka munoko na bango comme le moi rose bokomi ko 6 episode la pour ko bebisa munoko te. Arrête beauté ayi biso oyo. Omona ke batache moko esalinga ya mwindu. Reta tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta so ozopakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango nazorekomande bino bagame ya Rude Beauté bozala vraiment likolo na tingami kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Surtout ça. Batu so kuta na nzela ko kela kama wate. Na lapa. O moteme ko tuta sunga. Kolom kila ya atika boboto ndamba kena na misusa sundole be ebele. Kolo bisoyi. Amen. Yemta sana ba réserve ko sa ba don. C'est ça. Mane kwa ya kabone ni ba ça multiplication de pain. Oui, multiplication de pain. Ah, ceux qui saignent ma pendant biso ni. Ba tout ba damé. Et loko e bimé botie ebele. O etke na mabelo ko lokote la nini. Na vivation so na kitu, na kitunga. Pourquoi pas ça na? Nani c'est sur mabele. Aboya gaspillage. Ponani. Calcul dans le foyer ba. Soko bando zonga nango tilelo ndoko za rezo makamtolo ba to mitiki na buzoba makambo zo maso na loingi ebele to zangi si contrôle ko pesa vie rezo to kotina ba sentiment makamba bat et tiki so ba vie na retard na bandi pona landa ndenge ni makambe keboy sentiment makambo zo landa zo ko eba to vino ko zo tele rezo leka ozobi ma fautif mona zo ko makulu na likola ko zanga ko lia lipa likola distraction ba to landi mingi
zongi selaka yo na musali to zabo kapashi sailaka yo mingi okota telaka libanda mukie eza na lera buzobo to fana poto tela batu po age saka mine bando ko mina responsabilité kalate liweza ni na kosala pona tikina ta fisona duduli pa challenge ezanga na bonga te mais na défendre de famille na longa ba ke tata zaki to mama awa ezangi na Congo tous les Congolais sont handicapés makama bato ko yeba mingi ko leka vina na ye na ko bela eloko ngone so yo kinga capable na belo polele solo di papa longola distraction parce que je te dis devant Dieu nzamba pimela mututu vite biso to vivre ko bonga et pona bilongi ko zwa eza biso nyonso mutu nyonso ko zwa alobi na yo na mobola nana mutu zo ka 100 francs ba sengi ya triomphal ba aveugle ba zo ba 1000 miso aketanga zo ka 30 000 oui ebele c'est gazwa ki soki ya ko senga bazwa bongo ya ko bimisa nzoto ko zanga ndengeni soko zangi le bilo bifo zwa mabena biso to kontaka na auto moyena ba ninga ko lekopse moko to zwa kango bima muketo lelebe ebele mono zo ka kitoko ko pesa ngora zo ko pesa kilo mbonga mukeza ka tena mutu asimbi amen orema kwa ko comprendre kuro Samba Pambolo Pastor. Tozanam. Yokana na okendao. Yangwana. Oh, calculer ça en Congo 2025. Amen. Ba famille mingo moni ba olela, ba compétent. Ba maman, oh tozo mona za na 100 francs. Abi conjoncture la passe. Ayebi nde ko faire devient difficulté pour réverser na bato sa boîte. Amen. Soko moni mutuka bomba passe zo vivre ça senga. Ane loko mukonza bacha. A prier toté. A lingita samba di bossa bato ba bige biso mutu asala biso nzambe. Oh ba lela ba seda ba compétent. Batikala ba bébé ko kola pona tala na lo bana yo bozande ko moko boye soka zia kinda ba drink ba vanti ozanga na e ya kapache ba se bele ko be ko to ko makana tongo buyo na ye bamboto ko mikitse déjà pese ali amboto santi ka ko senga ba se bele so comprendre batu wana so koma wando kama ba tutu bazo progresser ya progresser kati so ko comprendre so ba tona ba na suka tia joka pa na yo ko yambe ne sengwele kati so amoni boboto no 3 fois ko tikelo ba bana baza makasi do simbela na ko ya jeudi libela sololi bambongo to azwaka ya kwiti ko to ko pesa concours ko kumisa bana alobaka nana bana 3 mutasimbelanga ser nanga d'abord na famille moko eze baninganga mingi or ndeko abombele mwana na mobile ne bazana baza kutu mbongo na ser na ye lokola baleke konzo pibelo ko bazolika baoleka ye ya lula ki fantasme ya makambo za matina mama nazo betelo conseil to komi na lero soko zipwe bima foza likokoto eke wapi elingi nini c'est ça mama avo bimisa bongo ngala kwa kiyungulu nazo peso conseil e soli pasta soko yo kingo original amen ba fingo likokoto la lotala ka 100 francs ko dépendre na batute boko peso ka valeur amen et sengoni nyozo o panzela batu basi fona boko mapero ke de papa na bango batongi suna pembeni soka zo ya bomba ka te likolo boboto ko sunga bango bimizo soba nakosi osololi makam na loba kengela tous les coins la comment kengela capaz batuma beba umela batuma lamba kufaka noki ona nini yo boboto elinga mokilite me basenga ndi yango ezala mingi olanja na buzobe kundiyo ondika yoka kuro yo enge kundanga te mo mababi mama be mais soko mona batutu balenga ka bapesa ke valeur comment bato sa mabe ko leka boboto soko laxi 1 2 ba komisa ngozo zoba yo kela mutu moko mafuta te biso ko mo fe ofele oseki resa lo bito futa te autimberige kuti resa na zakane boboto bise boboto ya yango yo to mata obimi ya famille bise boboto na bima ya otake ça se fait ofele o mema ka ba carte na ko senga non j'ai bisa yo ma biso fesha kolo mokila tira boboto franc azonga kutu abi oyo aliro soka kumela kaninga pengo mawele kaka ngasa makambe kana kite na esengeli ya semo kilo semo kilimboka te même na quartier kabela ta mutumo $5 oralo ba merci afanda nya ko akebeta li solo mutamboboto ye wana ali komi pompon bako senga na kosobi ke ezati bongo pesa kingani ndenge nini pomona ki ba filtrer tango pesi 2 3 4 ba commission zobo kama fefe moko ba ebite ba ko tigolo mwana makolondrio ko hôpital na bango osololi mobai na faina kwa zo dongola moche ize yo bimi donateur ko zeli mwana charge soko pesi ba kesu na ko ba wangani a jeudi akabaka te azaka mutu mabe kaka bango soko za mutu mabe bandaka bando bango so ba moni mbota respect ba selo ko ka ba mo pesa raison amen ne moni batu mabe ba beba ba soko kumutile so moni ke ileka
Non, na kabela bango te mais respect belé. Soko kabaka faut ba télémission ko camion na bango. Pasteur Sololi. OK, wa bi pesa. Ozo tuna. Mais ezate boniko. OK, bité ba fingi. Olaxi bango ndira boboto ba monelo na je bisa yo. Ko na monaka. Mama yo bisi. Devia. Lo mokili a devia talie. Ate. Na sala boboto ne na ngonga ngambo. Tikana devier. A devia. Mama nazo peso conseil. Nazongi. Soko yo kinga original. Na tikeli bilonde moni mo. Partout ko tambola même na matanga ba tutuko ba moni yo boboto ye. Et comment bon te pasta? Tikeka na turu amoni yo. Masanga ko mela ta pese 4 oyo ko soma ndako mona ngwese moko ko ba pese ofele. Ozane boboto. Ko na cadeau boboto. Le baka ezate pesa mukonga ko tongo ka wana. Bato azo tongo pa na bango bakabela ye te. O bakabela ye te ndako pesa bango valeur. O bakabela kinda tonga kami mingi boboto. Yoka makambo yo. O sololi. Wa yoki. O solo a za amateur yoka yoka. En tout cas, Zamba pa. Pesi ka bambote belé. Vraiment. Na ndeko na so bolanda nga. Kapage na sana ndeko na moko boye kaka mwana Congo. Tika boy. O azana mwa bilokos na ye. Manzaka kuta umela rit manzaka base. Ye base na biso. O eza ba bilokos. So bi bilokos nyoso ba pyramide. Ana équipe nationale ba bilokos. Na ba ku photo kende te pasta. Ko kana de inde photo kende. Azawana kana cité verte. Photo kende. Arrêt panafricain, arrêt université panafricain. Azala ba kitso. Nyonso na 4e rika wana donc soko ye mobimba mais so bana membre. Vraiment so bo komi wana kitoko avec pena pesa kapasi mbote banini. Numéro na to ya to luka ba. Numéro na zaga 081 09 10 364. Na bande po boyoka 081 09 10 364. Bilokos bana mama. Mama ba bilokos wana na bisio elekinde na ba pinamituka. Tika boy. Na bina ya ponite. Na ba chambre air. Mama na bina o nyonso ba parfum. Ba karakasa bato. O comprendre dango. Mi konga mi selekete. Na yo nyonso. Oya okende. Yaka okoza à l'aise. Et puis kaka na 4e rina re panafricain wana. OK. Ezaka soko okomeka na 4e motali azaka wana prince. Biso to okende wana pe. Vraiment to kozala wana pe ka photo que tout le monde. Merci père. Bon mais la télé bino tout fort vraiment. Challenger. Capage TV. Capage TV. Capage TV.